lelo boy na makambo te comme li Karine Mokondi ya relation na tigre yo j'ai le côté le matin la caméra finga Karine yo j'ai le côté le matin chrétien Karine o le matin ma bemo ba Karine bozaka na conscience te nzambe la mokilo apesa mutamte toile na ye ya vie mais toi la batu mususu ndaba pesa bango et go otaka pe balinga mal à l'aise c'est-à-dire na succès ane toi te maison ngenga et bimisi ba yini na ye et toi liango mo écréler ba yini elle quoi Karine Mokondi na bateau tout ba finga lelo Karine Mokondi ya bateau Karine atanda bango la main ya bateau Karine asunga ya bateau ne baza bongo ba yebana katela Kinshasa la monde entier Karine sa ba yebana net ba Jaël pas qui danse donc na ko bina ko qui danse pas ko follow mde na été so bina na clip ni na e ba pété à part yo boka sonité bo vani bo la mamba Karine mais koni Karine répondre il faut boka soni ada étoile brillante étoile montante ndamba sala e bongo ngaku ndesa bana membre bozala na mitema ya kokita makamutu ba loba wana e sali Karine te et même cette image à Karine te il faut comprendre que somme talinga côté a koloba malamu no ata mukolo moko te yo janvier na taille aux anango le camp moka kufa lobi Karine ko bima nao Karine ko bima no ah papa poni msoko kufa kina yo minu baki ba penser personne peut moins fort même ni te katana to lukaneli ba ko bambelo deuxième ni te bamba ils sont normal donc tu te prends le luxe tu es là o bakenga la bima la Karine na nga nzambe te na ba Karine na Karine moko na vie na ko bala ka te parce que toi tu es qui Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique ya bien, Rolanda musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check. Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes là, nombreux à scotcher, branchés sur votre chaîne Congo Victoria avec moi. J'ai mis ma Ibel, les gros bébés de la presse congolaise, appelez-moi la Giga. Bachar, j'ai aussi la fille qui dérange, la patronne, la femme du patron. Eh bien, je suis là encore pour l'encoper Sabino Bamakam Obolingaraba News et surtout faire l'analyse par rapport à Makambo et Ningisi Internet Tozola la T et que Zongi m'appelle par-ci par-là. Tout le monde des airs qu'on a l'internet a bougé. Nanya Ningisi Internet, bon, Karine Mokondi la baronne. Maman Internet, maman YouTube. Bo bengana, bo sangana, bo bana skona salon. On a iPad, on a ordinateur parce que je suis là. J'ai mis ma IB, les gros bébés de la presse congolaise. Nabi ki bolinga nga mingi. Ngapla lève moi trop, lève moi fort. Merci beaucoup. Na gisolo ya donc on va simi pa image pour que vous mona nga bonde naza kitoko aussi. Merci beaucoup encore une fois à Julien la montage à Zolamba le sous de filtrer encore une fois l'image pour que là ma toujours kitoko na banda kuna bino. Merci. Na bato bo lembate ko soutenir nga de partout. Là je commence d'abord par mon boss hein, donc le boss JB Kumaluta. Le vrai pétro de Dallas, merci pour le conseil. Merci pour tout. Oyozo Sala pour la gros bébé ainsi que à travers tout Congo Victoria. Et encore une fois, merci beaucoup. Balobina Ado Senga, maître Sengi Kingasani, toujours depuis la Suisse. Papa na Rossetti di Sengomoka. Ado Senga, papa na Rossetti
Disengo Mokaya Pembe depuis la Suisse aussi. Merci encore une fois à Paul Ventour et ma fouille, papa Nounou Amandé fois Pembe depuis Allemagne. Merci. La maman Belgique, les 2, maman Belgique 4, la première dame d'Angleterre, maman Nelly Moucheni, la présidente, hein, et aussi merci beaucoup à Maman Belgique 2, Maman Belgique 4, Balobi Mami Day depuis l'Anvers, Maman Wivine Bapitao depuis Autriche, Batou Osenarajema Ibele, Ogi Manzambe le silencieux de Rennes, anniversaire Nayo, et continuez moi Mbara Yayo. Voilà. Je suis là, Bateau Bolingara Jemima Ibele. Nous souhaitons un bon retour dans les bandes Mboka pour ne pas citer le pays, quoi. À ma maman, hein, maman Liliane, point. Et bon retour, parce que avec moi séjour à Kinshasa, bon retour. Je vous signale que Nazana Kati ya boutique Orlène Kimasi na Matete na quartier Tomba 11F. Donc, on a comme la station à Matete na Tombo Kiti autour du numéro 11F. Le pan moka munene boye, c'est-à-dire arrivage. Donc, d'un moment l'autre, on a ni na zulem no ba insert à bloco et ça la carte boutique Orlène Kimasi. Nous ne sommes pas encore là. Tous mes cafés qu'on soit par rapport à Makabotali, Karine Mokondi la baronne. Très chers téléspectateurs, au moni Nzambe la mokilo appelle ça mutamte toile na ya vie. Mais toile la batu mususu ndaba pesa bango et go otaka pe balinga mal à l'aise. C'est-à-dire na succès. Ane toile te meton genga et bimisi ba yini na ye. Et toile yango mo écrélé ba yini. Et le quoi Karine Mokondi. Donc tellement que le toile est tellement fort et tellement brillante écrélé ba binemi. Ça que mo ba kenemi. Na loba ngona ba mission ebele précédente on la loba na bateau tout ba finga lelo Karine Mokondi ya bateau Karine atanda bango la main ya bateau Karine sunga ya bateau ne baza bongo ba ebana kate la Kinshasa la monde entier Karine ça ba yebana net ba Jaël pas qui danse donc na ko bina ko qui danse pas ko follow mde na été so bina na clip ni na eba répéter à part yo yebi sanga Ozalaka soi-disant de comment par alliance il y a ma même Mili Gloria na ba tant que maintenant ko finga pe tout Karine alors pousser vers Karine pour créer le moro bonnet qui familiarité net qui ndeko pour profiter oye banko fa via Karine et lelo yo boye OK na soki Afrique du Sud mboka bato ya lango bien biloka bato ya nango kitoko ya kolia mais santé et deux ans a été pona nini Jaël oboti moi en Afrique du Sud bon moi le bosso na papa na ye yuda muto botaka bana na tata côté dans zone différente na Karine OK na Afrique du Sud mboka bato za lango bien ba Afrique c'est la kitoko mais ozo konda ka bato beno mpele pona nini elonge fioto ki elonge comme yo le quoi en tout cas Yan kula pote ba Zulu ba beta ba ma moto bien te ba Zulu pour faso baby ya o mitala te nini mesha na milai non za ko beba oh tout ndenge de ki moi kitoko ana kin na Afrique ne benga ngona kin abo ndenge komi kuna na Afrique du Sud oh mais ngapo na ngakuna ndo baby na comprendre que boti mais santé kei beauté kei lelo boy na makambo te comme li Karine Mokondi ya relation na tigre yo j'ai le côté le matin la caméra finga Karine yo j'ai le côté le matin chrétien Karine oh le matin ma bemo ba Karine vous avez la conscience te yo quand le lobe a fil Laurent na Karine il y avait seulement de rose entre bami balé ti baza ana kinta il y avait seulement de rose ba épine za la raté ba problème za raté entre Karine Mokondi na Afi Laurent mais pourquoi Afi zo finga été bon mais l'équipe de la maturité yango libala pe e mo be koli sa mutu tellement que Afi a koli na libala maturité comme li ya libala donc ayebi que ngana équipe nationale na problème mutu to tout bien mais Karine Mokondi de master nanga mais posta ka pe yo mais yo finga Karine mais tay nango Afi te maturité yango wana Jaël
Jaël, bateau bazo kotunda zo tinda yo que non au finga Karine. Maman, ba miso ba yemle ba miso ba bi tala si mazonga moto. Ya tala moi si ma boy rétroviseur. Okena Lubumbashi na Karine. Ba ndeto so Karine nga ke da kumba le kwa ebwele na ya to keimbo ka bo kei. Mais yum to ko sanga na ba tipo finga Karine. Yo ko sanga na Marilo 500 km pour finir à Karine. Mais Marie-Laure, vous avez bien à Karine. Marie-Laure, vous avez bien à Karine. Autant que, si on a bien à Karine, on dirait qu'on lia bien, qu'on se retrouve bien sur Internet. Il faut la baluquer. Comme on a que l'école, il y a intérêt à monter la vie. Au cas où baluquer la paix, tout le monde a bien parce que la bébé na kana et pour na zoaka kwanga. Et là on la compagne ya moi. Donc il appelle Jaël. Autant que non faut la bébé na Karine pour que et permettre à lire à quoi la bateau à Karine te Marie Bongola mutu a corrompara yaya au secui entre Karine Mokondo a pena star ce qui 3 semaines nous kangela sur internet balba bimi banzembe bimi désolé bimi single message a fallu pour bimi regarde-moi que tu es déjà. Mais Talandenge est quand même comme ça 1 million de vues sur Internet. Tu as une actualité. Non, c'est ça la force du leader. Qui leadership babota maralango. Être leader, c'est un état d'esprit. Karine a forcé l'autre sur Internet. Karine a forcé l'autre côté. Ana ban membre lelo. Ana ba chinois. Ana ba chinoise lelo. Si aujourd'hui ba voice est bimi parce que ba voice wana eza que na kata groupe to lobanaka nyonso na kopesa mpe conseil na kata groupe mais bat bande ko lobango ba ebaki teke ekobima libanda parce que il y a eu des infiltrés oh ba sala semble comme si ba bana membre Karine ba sala semble comme si ba linga Karine oh ba ba nguna ya Karine yango nazolo ba boy papa mi a tembo batu obozala na groupe bana membre groupe ba autorité en tout cas botala ka batu oboko kota bango susu na kata lisanga la bino ba infiltrer ba koti makambe baby ceux là comme susu pe bolingolo ba bolo ba on peut na groupe T luka muto ngolo ba comme na PV ceux qui entrent bien dans la privé parce que ma B et koti na kata bana membre toko bengana ba fo bana membre ba machine boko bima la makambo boko bima bino moko poto ko linga te Karine Mokondo comme cible na bat nyonso moi ma sa bat tout ba la ka pongi on a mituna se Karine la la pena pongi pena bana toko pa la muki pour niveau bat ba vendre ba 3Z 2Z bat te lumière ya tilanga lumière na pas pour la moi so mais monsieur la ne pongi même nous va le finger et pourquoi faiseur de star mututu pour ça permet la Karine Mokondo azoaka la lumière parce que yemo nzamba ça la lumière yango zo mona que tambo sanga na ba kiri ba groupe pour combattre Karine Mokondo nzamba za ko élever nzamba za ko tombola ye Jaël les gars bando finga Marie Bongola pa bimi ba ko bani ko finga neti Marie Bongola na yeba ka na mboko so yo diembela kombo le banga famille te nana nga yeba ka yo o diembela kuma ba Karine Marie Bongola yaya libu polele le côté na kati yaya poussière na poussière Marie na ngai Bongola na ngai pavi na ngai yaya o monde bosse kwa na komba Karine bino nyonso tout na pesi no mot d'ordre mois de novembre obo futa ba cameraman na bino ba journaliste na bino na kombo ya Karine Mokondo katelanga la chaîne ninte elo ma Karine Mokondo à part elenga Congo même film la film fukami devant Karine le kombo le la Karine et fukami même ba chaîne tout ba finga Karine fukami bino tout oh ils ont la double sim et dans ma colobi kwapin et dans la moto songolo pakala bino tout bo sangani lisanga bolo bela Karine ata bo finga e bolo bela la star bota comme la miniature bota longina bota comme longina la miniature comme la titre na quatre bolo bela comme na ye mukoni e pa salango
que na live na ya bando le bela comme na bino atie bino la miniature boka sonité bo abasi kitoko mbali mbinga ya mikuse ya mileye ya minene ba double sim ya sim moko bino tout boka sonité bo vali bo le bela mamba kaini mais mukoni kaini en répondre il faut boka soni ada étoile brillante étoile montante ndamba sala e bongo ngaku de sabana membre bozala na mitema ya kokita makamutu ba loba wana e sali Karine te et même cette image à Karine te il faut comprendre que somme talinga côté akoloba malamu no atamu kolo mon côté yo no monte kono a très joli très kitoko mais mutu mo a long ma belle quoi mo gugu mais azu ma be na a lati so kitoko no lati bon moi non te bon comme poani et bien va finga Karine leki mo na kitoko ki peka peka te mala Karine na beauté ni qui peut capoter mala Karine na beauté nini boye bisanga moi na mwindu ote mala Karine na beauté nini yebisanga Karine le bon na bassin on le bon na beauté femme sans maquillage attache maquillage elle est toujours belle femme o ado fou comme ça bato tous les lots akundi bantima bato ebimi oh tous arapé batou tous araba réaliste s'il vous plaît bato abi que non et dans l'artiste moi je ne sais pas je n'aime pas aussi les commentaires là-dessus mais ce que je peux dire seulement que ceux qui est là solo qui artiste moi raconte marambo abima nae abima le respect ça se mérite on dit respect ba méritango. On peut la dénigrer pour rien sur internet parce que on se met la bouzoba. Batuba lobby ba vidéo les kebele. Ba soi-disant bande quoi tigre, ba soi-disant bande quoi tigre. Boleki na te bo fingi na Karine bo mambele ba bien, bo s'abonner. Donc c'est que bino tout na YouTube la combat Karine. En bien ou en mal. Vous comprenez que Karine de Makambu. Ce que tu es bon, tu vas Karine te va s'abonner la chaîne de la Makapto Kotambo. Karine de Azoboko la site belle l'internet, puis la site Nyonso. Karine de Aboko la félicitations à la baronne. A Kanye internet na yoka. Boloba ya ngapela la maison na yoka bino. Boloba. Bo finga, bo sabe mission, na sentir. Boloba la star na bino. En bien ou en mal. Tam to aloba koleka dollar na Congo tamutu oyo aloba koleka na aloba ma koleka dollar na Congo tigre yo za 23 ans tigre yo za 23 ans papa bolu ko sabiso boy Karine 29 tigre ta so ba 8 mois âge tigre ba na raté na monde internet et comme pas mal la libale comme au moins ça la mukie a conversation la biso mais ba conversation e bimi wana to moni tigre a solo na bolingo na ye oyo Julien nde na loba boy matela ba conversation ya tigre na muningane mobali ndenge bazo solo la agrandir mama mukie peut pas mona mama mukie nde ba solo parce qu'on a baté tigre ngazaka nani yeba la double sim binda sela ba double sim non, il va péter l'identité. Je ne pense pas que on a intention de faire solo. Car il y a un na mobile bon. Au moins, erreur à liboso. Déception, il a mis balai. Tout bien, erreur ou déception. Il a mis ça de coquille. Mobile, mon côté à laisser sous la baronne. Mobile, mon côté à sous Karine passe. Karine, osa moi si kitoko. Oza star, oza autorité. Ce qu'on lobby comme l'internet, c'est la bongo mtalongola zate. C'est contacter na bongo. Ko pendant sur tu peux pas garçon ba personne ma toi, ba tia ba locks, ba tia ba paquet, ba tatouage. Mi ba la bongo ba rambal moko ya ba moins sérieux kaka. La plupart sont même ba tatouage, blanc ma toi, ba blanc belé tala bango bien, ba moins sérieux. Mais ba fashion ba moins sérieux. Ya sérieux ba mukie ya moins sérieux ba belé. Ba comme si que non un petit dans ma cam tout pour ça permet na yé peut-être dans ma cambu tout le succès ba toi so ka. Boye bisanga. Tout le succès ba tu ba so ka. C'est ça ce que vous voulez dire, c'est que c'est ça.
Mais moi, je vous dis seulement que Botou na sanga senti, Bokake sous. Dondi, Bokake sous. Malgré Dondo sur photo postée, yon a tigre. Ce beau Zaramondi, Mona Koeba. Kaine Suki. Kaine Kotiga Soute Mbel Mora Sakano, les sous. Non, yaya. Non. Kolela Bolingo. Et na ki chéri kutu chéri na nga boyengam na oki motema passe na tangisi ma misu. Et bon na niveau comment na ngo déjà wana. Oh c'est ça fait pour la mobali. Biloko na ba na mamba ba sombeli ba contribuer le ba salon na ba kit no biloko no tout ba mesa na yo. O toka ngoni so même pas mobali. Oh salon l'élection ah egangi oh et ça li ba eko. Mais on dit mo tango kuna skota le lobo alingo zong sate. O funde wapi. Poto pe mboka mibeko. Bosaki mukanda. Et l'on élection ezali. Ako wanga parce que c'est un gigolo. Et à mon toit, mais ça va saler là, il y a un dondo à l'ango, un tigre, sans impact. Mon les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour moi, penanda a bon tigre, ne goût n'angate. A pena goût n'angate. Et le bêta jazz que vous l'avez qu'un garçon normal. Ane qu'un normal, tout le monde a qui peut botter. Ane pas normal qu'un bout. Oui, un normal, il coule. Bon, on a la destra. Et à quand que bolunga la bouzo bana ko sauter. Et bolunga comme ma place mon boye. On dit mais pété, elle croit Karine. Alinga qui m'a na tombolier. Eh, tout le monde se bat tigre ba donner mais il y a tout le monde se bat senti ba donner mais il y a tigre. Karine a tombolier ko ah, Karine a payé ses valeurs. Ba to yeba kete ba komo yeba na sima Karine. Eh, boy ye oyo bolingo na et puis on m'appelle longo de mutama longa eh. On m'appelle longo, tu as des vrais niaou. Muto a cessé. Eh, Karine, eza chance maman. Bâtiment oyeba bango te na vie. Baza ba famille na bango. Mais ba soutenir ko chaque fin du mois. Et puis na poto yaya, wana grâce. Ko bebi sango te likola blongo ezanga tina. Ko bebi sango te likola mobali la baronne ozana makambu, ozana makambu. Eh, activez makambu dans lango, activez encore une fois. Au côté de la monde de la musique, activez qu'il y ait un bongo, qu'il y ait un contenu musique na yo. Ni comme encore plus que star. Total, on a TV5. Ça la carrière na yo mobile yemoro ya Orlando. Oh ya ce qu'on a nga vantiteur ya pena un bon monsieur, un bon tonton très responsable. Aye ko s'engager na yo. Je t'ai dit hein. Je t'ai dit. Oh, bah tu non, bah charge, bah défenseur, bah la membre, la chine, bah le la carine. Oh, tout le bien net ndeni. Oh, ma comme si tu reçois la carine à coulisses, on a TVT. Sauf que on a TV pour dire que non. N'a coûté la zaboye. Et là, oh grâce la ngoubou, oh grâce mi kwape, oh moi la mwindu, oh double sim, oh bah sangani bah ça pour la carine pour la nga et le blanga et l'autre côté. Star na bango ba vani ba otala mwinda de mu de pela boy c'est Karine de mu de pela boy c'est Karine de fois ba figa ka ba tala bango ba ko to ba vina comme ba Karine ba sambongo na YouTube tour na comme ba Karine to ba vana banda ko ba eh merci la baronne et la baronne sur actualité moi ça dans ma caméra ta na caméra ba do finga yo janvier na tayo zalango le kam mo ka kufa lobi Karine ko bimanao Karine ko bimano papa, pour les gens qui font na yo, minu ba ki ba penser, personne peut moins fort même. Ni te katana to le canel ba robambe le deuxième ni te bamba ils sont normal. Donc tu te prends le luxe tu es là. O ba kenga la bima la Karine. Na nga nzambe te na ba Karine na Karine ko na vie na ko bala ka te parce que toi tu es qui? Tambolo ba makamona bolo ba on la motema te bolo ba on la mnambebo poani. Parce que dans mon thème, la coulisse, je suis moussous. Eh, nga la diembe ka la traité ou na lala qui pene fona lam kana komba la baronne. Ce qu'on a mamba bon ba na mamba moto, tu bon se déranger poani. Bo bota moi na za de star. Bona moi na za plus que star. Oui, c'est vrai ça la cap parce ba fingelo moi na. Mais comment que ah non ça peine na bota pe de star. Moi na passer étoile makasi yaya. Ata ati standard ne ka boya tiango na face na YouTube ba fingeli ba fing standard na e. Ata compagnie na mo ba fingango. Pose la ka fier bo ta ka tolo moi na za star. Ole ki bono ko minyonga na minanga kate mo no salinga o ko bela tension pambo comme yozuna AVC. Nicolas la baronne, Nicolas mwana. Oh, mwana na makambo na succès na ye.
Et comme il y a époque, 2020, depuis 2014, nous avons internet, 2020. Alors, en internet, vous avez sonité, bazozo. Vous continuez à nous péter, vous avez makamoto, le bangote, rien. C'est le bien. Vous faut que sonite. Net yo double sim, faut que soni, que nga makamoto le bangote. Mais, vous créer ba biloko, vous construire ça makamoboye. Nyonso tout wana pona nini? Pour dénigrer Karine, mais oh, bénéfice na bino ezali ni mbongo bokota na YouTube na fene mabozwa. Merci Karine Mokonzi. Merci la baronne mondiale. Merci maman YouTube. En tout cas, moi pena batu moko a félicité. Donc tous la boutique Orlène qui masse comme j'avais dit, bah arrivage ezali hein, donc babiloko tout Julien telanga babiloko oyo. Hein, babiloko nyonso tout oyo tokuti na boutique batu ba mona ezana tomba 11F na matete donc mutu nyonso tout oyo azana besoin aya kosomba biloko ya sika aya namoni toza soko yo mona maman Marie na maman Albertine maman Albertine donc tozwa ka maman Albertine mwandambu namoni ba nzungu eloy banzungu biloko nyonso to ezali voilà donc tote na biso dans la boutique Arlène qui masse ndela lobaki mututo da besoin promotion ya boutique na yo salon de coiffure contacter kanga na numéro wana to sola na biso mais na pas mère nanga donc ndekolanga mwasi Arlène qui masse ya selipso boutique qui toko ba rivage bien basaka kano donc basaka organiser basaka yaki namoni maman biso maman Albertine maman Albertine bonjour la simbe nangayo to esko kokuto pe na boutique yo moko expliquer biso à part ba image ba mona ba rivage nin oyé o Orlène à côte ici o uti pe na poto yo d'ailleurs biloko auto ezala ayuta mboka ni France ayuta France voilà donc ça c'est pas rivage ko eza awa pour ba ka pene sero ya ko somba bon ba rivage eza awa nyonso ya bien ya vrai ya poto bato priclé ba mistela ba chlorane ya mbuma ya poudre na mafuta ba ombia et uta ba allemande huile d'olive ba parfum ba deodorant ba quaker ba basket ba chaussures ba robe bada na ba sac ba éco tout ça nous so uti poto Paris ba biloko bien na ba veste eza ba sasa koto ya bataminene ba ya kokota pe ba ya koluka ba veste ya kano ba parfum tout nous ezali boya mais bakoboma te soko yo tokosolola eza basolo wana te ka prix oyo bapesi yo okopesa yango wana te tokoyokana tokosolola eza na ndenge wa basolola kaka soki eke simba toyokani eza ka bongo adresse kaka veni Tomba na wendi ya quartier Tomba Sumbuka quartier nyonso ezalaka Sumbuka soki boye wana 11F na wenda Bibende bokomonaka portail ya monene efungwama kaka bokomonaka bobota te mingi bakutaka kitambo babandale baya kosomba o mistela aya vrai yango toya kosomba toboba oui mafuta ba bébé mistela yango topiclem yango o poudre nango savon mbuma wana pe chlorane tout ça ba chemise pe ba taille bien ba qualité aye pe na ba Lacoste talaka ezalaki ebele diminué o bayebi biloko bien bayebi ke kotaka bakoto ba loso pe ya poto ezali oui loso ba loso bien ba papier mouchoir ya bien o ekanga kutu na elongi te azoki banzungu te ba métrage pe eza ba métrage ya poto yango wana ba dantene ezali numéro ya ngai oyanga bon numéro na ngai eza na Vodacom
081 plus 243 81 41 30 984 plus 243 81 41 30 984. Moi libanga mo na zo boka boye eza ya ndenge nini talaka ke biso nde toza awa totekaka biloko ya faute biloko ya bien oyo bayebi ke mare ayaka na biloko moko ya bakano bakomo bayebi talaka parfait lelo fi moko atiki ndamu me ye moko ayebi ke connaître biloko awa ye moko ayaka nango ke ya connaître biloko ya bien ya badanse babasket mpe ya bien soko okotika oye kaka na 11F okomona kaka na wenza bibende okosepela na biloko yango bakano banini mama likuna koloba komona ye te bon oyo eyelanga kaka nazobwaka kaka mpe kobwaka nani savana à côté Eolia à côté tout ça on a bois qui bana nanga wana baza na Paris na Paris ah bon voilà donc merci beaucoup très chers téléspectateurs. Voilà, vous voyez là quand on a la boutique Orlen Kimasi de Balobiawa le arrivage tout au Moni et Zahar donc à un bon prix bon bangate pour outil France non toko sola makam tout ba sola tango écouter la maman Marie la maman Albertine à télé au moins il y a 50 toko sola kaka ate peza be mbongo kaka bosola pi ozolo kono pe boye ovani nango e umele mais faut que tu sommes le kono na cher e umela ke ko soma biloko bangwanzu oyo e umeite et comme ce pendeni voilà déjà courage na Europe mobimba parce que déjà lelo à partir ya 20h ba donc annoncer que bazo la confiner pendant d'abord 2 semaines ce va continuer comme tina le 1er décembre donc ça c'est vraiment makasi makamuto le ka bien bomi batela surtout protégez-vous très bien vous la muni na ba cache parce que nga dans besoin na bino donc biso à part nzamba likolo bino ne bosunga biso ba info na bino ba soutien na bino et ça absolument plaisir donc na lingite ke non ko proche na moi akufi o mutu mo ba akufi ça nga ma passeport mi batela makasi po bozala be mais en Afrique on a surtout na RDC so ka bika o confirmer zoge mama pillage kozonga na mboko po bazoki da elenga ba terrasse elenga vieux ali ba te so ba confiner biso sous et kozala vraiment mabe makasi voilà tout les plaisirs étaient pour moi de vous savoir nombreux na lobby makamba Karine Mokondi parce que ba maman miteme ko beta ba papa miteme ko beta ba foba na mamba ba foba chinois tozo benga na bino puis ata bokei et ça appelle le côté Karina mwana nzambe soko kei msuba ya pour ana mwana nzambe boko appelle mwana nzambe soit toi ebele ba obuta mutu moko c'est ça makamso le ba te boko appelle oh azaka ya nzambe bosangani 1000 bible 1000 à ma gauche 1000 à ma droite personne a quoi ça parce que dans la nzambe beaucoup dans les belé bosangani Karine a quoi te bino de quoi ba bino na ka bota ba sainte bino libale a fin du monter Marie a balaraté Yesu mo pa balaraté de pe femme de monter mutu so bota na 4 5 libale on peut kufi nango e boka tigre ba bipi mo na 23 ans c'est ka dans leki nanga dans leki nanga tigre ndo bongo leki nanga parce que mon petit frère tigre mon petit frère donc kende ce qui porte de bloc autour de la kende nango mais après 3 mois au bunga Karine kende na makamune nyonso on se retrouve prochainement merci na ma boss JB Koumalou le vrai pétrolier de Dallas merci na Gisoloy merci na Julien na montage merci beaucoup à ma maman chérie maman Liliane depuis Paris et aussi merci beaucoup balobi na maman Belgique Léa 2 maman Belgique 4 la Chine mobimba na linga bi boza ah elle chérie mi à Tembo merci na yo na ba soutien na ba conseil ba tout papa et famille tout le monde et la papa Tondo et le compte de la Rana Carré donc vous êtes ma famille ba charge ba défenseur nous sommes une force to sangana encore une fois pour to que la lutte oh mais les 6 anniversaire Karine Mokondi la baronne avant les 6 Makambeza les 6P Makambeza préparez-vous Karine Mokondi la baronne va parler Makamute m'appelle un poisson on se retrouve au revoir.